merci. La reine Nzinga. Oui, oui. Million vencedor aïe. Puis Dino Star na biso Berlin. Papa, namoni yo awa. Namoni yo awa. Donc, ya on a ina tuna mwa muke est-ce que toye kosala nini koto yo pesa la bato msusu bazolanda. Bayebi te babi ke la reine Nzinga alobi eloko te. Tomoni kamba mo na cimetière. Est-ce que koko expliquer bato ba comme on est passé à Nabiso ya Berlin, Papa Kiri. Donc, d'ailleurs, ce Papa Kiri, aux ailes, le baroloba. Pour les transports, vous d'abord en fleur, à tiens les fleurs à tiens. Pour Azamoko, tous à la canne. Bongo, on a aussi vraiment tous à moi. Attends-moi une minute de silence, Nandambo. Poto Kanisamoïte. Obiso Mokoto Kamikanisa. Et pas tout Zasikobo. Neto Teremiao. Soki lelo likambo ya boye komeli biso ekokuta biso na position nini ndenge toza awa motu na moto ayebi kati na ye donc tozwa mwa ta moke pamba te mingi oyo baza na biso bato toza na bomoi mingi tokanisaka ke liwa esalama kaka mpona bato bakufi or biso tu mpo tokutana na yesu oyo tolobaka tokolekela boye po tolobaka mpo tokutana na yesu moko takutana na yesu ya mobimba boye tokolekela boye donc na yango siko pardon na sengi bino tozwa ata mwa une minute na ndambo ya komikanisa eske nazotambola bien eske likambo soko eyelinga nakozala na position nini ndenge nini ngai nazali nsima nango nakoyeba kopesa maloba epai ya moto na nzambe ye ayebi ndenge nakoyeba kokamba biso tokanga mwa miso na biso tomikanisa. Merci mingi bande. Merci vraiment merci. La bande moko la moni ami moni etambo le. Alors ça les amis le partager par eux dans le côté comme monsieur pour notre gagner temps la santé à côté de l'île. Côté de ma belle, ils ont ma belle. Le but est déjà présent. Ce qui meurt dans le chemin. Nous est tout taxi dans le tombe moko bato baka kotala bakoma lolenge yo zali lolenge nga pe nazalaki lolenge nga nakomi lolenge yo pe okoma donc quelque chose que telemi awa chacun de nous rendra compte à Dieu mais l'homme n'est pas maître de sa chef c'est parce que un jour pe okozalanga bon omoni ke okoki kozala na lopango ya monene vous en avez bien et belé. Mais pour tel mois, place sur de président. Là, juste le pan. Pour être quelqu'un qui est en tu n'as besoin de Christ. Pour faire quatre nankolo, dans le monde, tu vas connaître la méditation. Et ça, pour faire quatre nankolo, comment on a remis la mouton bondo de nettoyer. Dans le bagaille, on va y aller chacun de nous rendra compte à Dieu. Oui, je vais sinon, on a nouveau découvrir. Jina, Bana, la famille de Bissot, Sali, on a fait la pierre de la vie. Et pour nous, c'est merci pour l'assistance. Ce qui nous doit la quitter, comme beaucoup de nous ont la dit que vous assistez sur la forme de l'eau. Quand nous sommes là, occupation moralement, physiquement, pour assister du soin. Alors, on a remercié Bino. Donc, on a na pourquoi. On a que à partir de 17h, 18h, à partir de là, déjà qui n'a été à 22h, le 3h de défendre.
Esaïe, va selon propre. Très bien. Voilà, la ici. Bomba qui peut la présenter. Voilà, ça nous donne le âge le coup. Na tango na yaki na kende pe kotala tombe ya ndeko na biso Buda tondaki matite kuma kisalite alibaki jamais na kosala ya kilo on a tika Buda pa zaki camarade na le tokende na pas de fait tokati matiti tosomboli pe ba fleur potier. Alors chaque fois tokalisaka pe bandeko na biso de temps en temps toyaka koleka po tosuta mosa na famille te mosa na mwasi te quand nzambe atambola papa deve obtenir courage pour que le plan peut vous changer. Merci. C'est tout ce qu'on a à faire. C'est quand j'aime pas de la maison. On va la photo à ça. On dit à quel livre? S'il vous plaît, Jackie. T'es pour m'aider. Eza Pierre Tomba ndeko na biso papa Pelo Fomo akufa déjà 2 ans passés bana kufa 2021 donc esengi biso nyonso tokutana awa. Papa Fomo de famille là oyo Boko déposer ça, on a déposer Iko mokolo nini bako ekotikala nango ekotikala pio peut-être une semaine. Après bato balongolaka bazongisa azo bakozonga po balongola yango sure. Yeah, so they are sure. Yeah.
Tant que mon père a la banane, on va bazar. C'est tout dans un yaourt. Le voiture d'aller avec le temps de. Tidino. Bonne santé. Santé qui te coule. Na CP comment na yo. Ndoki na CP mama. Oui, très bien, Penza. Merci. La reine Nzinga. Oui. Moulière vencedor à Yéyo. Tu es venu au Star Nabissa Berlin, nous les mains. Ah, ok. Ah, maman a kata motia. Ah bon? Ngai na kabeya. Lipasa nenga so. Lipasa nga misatu ndeto za. Ah, ndi muzala. C'est dingue, ya so. La reine Nzinga, moulière vencedor. Bongo lobini le kazi pona Nicolas lelo esika tokutani awa. Vraiment, dengue papa déjà autour de Bawana, émotion, mais tout bon ma miss. Voilà qui est le lot, ça me colle la tête. Et à solo. Ça me colle au moins que tous à moi esengo dengue bota mubimba. Papa devait avoir qui change de ma camion so. Ya mobiso nyoso kutani awa. Basali lindeko. Ndako na ye kitoko penza na photo na sepeli po ezana bato ebele bazokanisa ke mutu akufisika ndenge eza boye toye kokunda mutu koloba nini toye kokunda mutu te mama la reine Nzinga TV toye awa mpona kosala Pierre Tombal tokundaki ndeko presque 2 ans yango oyo ngekoka précisément 2 ans ngekoka yango omoni loko ezalaka ifo kozela mabele ekita nano mbele ndenge ezala na mboka kuna basalaka mosusu 6 mois après me na poto eza na banorme oyo ya kolanda mabele efo ekita nano ti lokola mpe famille bazalaki déterminé yango moni basali bijou oyo okozwango malamu bijou basali mpenza moninga na ngai Jean-Pierre batie mpe na foto na ye en tout cas yango mpenza toza mpona kolela te ya solo papa deja alobaki awa tokanisa mpona biso tikali kasi na ye akende na kenya merci amen merci papa deve papa namoni yo awa namoni yo awa donc yango na ina tuna mwa moke eske toye kosala nini kote oyo mpo ezala bato mosusu bazolanda bayebi te babikela reine Nzinga alobi eloko te tomoni kamba moko na cimetière eske koki koexplike bato bafidèle na nga comme ça bayeba. En tout cas, merci de la parole. Donc, nous avons les cas, qui poser Pierre Tombal et Andeko. Bon, les lois qui pour Mututu, Aïeba, comme on a la famille.
omoni kaya motu ya nde oyo eza mpenza awa oyo azoyoka biso te azomona te eloko moko te eza nde biso bato toza na bomoi baoyo tokanisaka te liwa esalama kaka mpona bato bakufa eza erreur donc biso sikoyo tolitala tokanisa nde na ota oloba wana po toyeba ndenge nini etamboleli na biso eza so likambo bakutami na biso donc toyaka kopose pierre ndeko si akufa eno eza mokolo oyo tokozala susu na mawala ete elengi baka libela ndeka na ota ya koloba vraiment merci ya mingi na bino nano bapanzisa ngo nde boye koasiste biso boyende eza bien en tout cas baoyo bazwaki mpe tante nzambe abenir bango mingi mpe bali na posa me bakokaki te na baoyo nyonso mpe baye nzambe vraiment abenir makolo na bango bongo na pokwa famille ebongisaki mwa eloko ya kolia mwa komela tokutaka pokwa mpona pour partager esengo wana ensemble. Amen. Amen. Merci. Merci papa Nzamba Pambola. Pasteur, caméra ezozela yo. Comme vous avez pasteur na biso ya Berlin, papa Kiri. Donc na yote so papa Kiri ozala loba concernant nde biso tokutani koto. Po mingi ba fidèle nanga bayebaki te bamoni kamba moko na ina cimetière batuni o yango la reine tingo kesa kuna nini yango na lingi papa pasteur mekana ko expliquer ba fidèle nanga. Bon, merci maman pour la parole. Na kansi journal lelo tango ndeko nanga kufaka le 4 décembre l'année passée. Après une année tout ça la pierre tombale. Alors lokola to la kaki bandeko. To zeli après une année dans pierre tombale salami. Yango yala ki kwa surprise. Donc c'est bandeko ba comme on dernière demeure. Papa Pilon Fumu yango journal lelo omoni sanisi mabota nyoso to kutani 1440. Solo. Merci. Na banzi ba fidèle nanga penyonso ba comprendre di kamuni to yiko sala awa. Nzamba Pambola. Opesa mama mbote eh. OK. Ndinga bosi koyoka ba fidèle nanga ba pasteur alobi ba ndeko msisipe ba kutami ba lobi. Bo comprendre siko eloko nini oyo munde vencedora ayi kosala awa. Na website binote po Israeli kamoko ezali pe surprise ezaki surprise te ba komela ki biso ba website so ke biso nyonso journal lelo tokutana awa bon yango na ye boyoki pe moko a pesi prevu na ye alobi concernant Mowei akufi lelo te Mowei akufa déjà depuis 2021 donc kala déjà so to yebi ba ane wana batebele bakufa batebele basile kotika biso le long des ezali to est qu'on appelle comment naé proposer fleur na longo na ba proche na famille tozali awa. OK, merci Nzamba Zanabino moko na biso pe awa yeyo collègue na biso musala maman la reine Zinga. Oui, ah ouais, on est là ensemble la famille. Merci. Okay. Bon, wanga na kati na osalo interview. OK, na kati ba fidèle nanga ngai pe to mona nga malasi na bayo biso. Au niveau santé. Pardon? Ah, tu vois le biso la coué awa. Oui. Tu na coué la biso ko. Papa, otambo amalabu. Ah, OK.
Bolali déjà. Et bataille dans le lac Sarate, ma belle moko. Et ça y a vert, et ma belle moka, basala, comme batara bataille. Total, il faut la fidèle na bolali bien bolali ngana la lalité mami na bien la lalité to komi déjà 23h46 tozaka bongo awa na benga on matanga ça kufana déjà kala mais il y a une pierre tombée là c'est quoi et ça faire ma case au moins pas faire ça faire pour les case pour une petite ma case allez pas couleur à connaître les numéros alors que comme on dit que nous 10 ans à y sauter comme 2 ans 3 ans